nasali yango mpona prouver bato, nasali yango mpona lakisa bato, nasali yango mpona boye, excuse nazongi yango mpona boye ezala vraiment bien te par rapport ya genre nanga nazalelaka. C'est ça. Omoni problème ezaka nini? Il faut toyebaka eloko moko kela yanga ni mpona ngai eza pièce moko eyaki mpo bato nyonso bayebake groupe Adelo elekaka. Eza pe omoni succès ezaka na saison, omona saison bosali succès saison wana mosusu etiki mpena tamo papa bokoma na moment moko lisusu bolamuki lisusu. Bonjour Nabalandi, ya Nushka TV ya Yemoko la reine d'Angleterre et Nushka Amis Motema ya Maradona. Eza bongo wabino la naturelle de la presse congolaise. Sinan Poutou babi petit na bino masa na bino momi na bino invité na biso alelo ezali papa Maviokele obino nyonso vraiment boyebi tokosola toyeba parcours papa Maviokele e bandaka ndeni autaka na ndako na bango abina sala a to bazoka na loboko ba mimi. Merci na Yemoko ya héritier wa Tarababi moi na Londres solo. Merci na Renate Amisi, merci na ya Toto Kalambai, merci na ma copine propre Amanda babi Miss Mongo babi espace moi bien Jumangique ce nkao pema osamo malili moi bien tozawana. Merci na équipe technique nyonso, merci na caméraman nga vraiment so toza même esprit même moral fongola caméra toleka. Bonjour pa Maviokele. Ouais, bonjour sinon. Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Boni baba confinement ozo le kanyengo. Ouais, confinement et les gananga ndenge zoleka na rolo bateke eleka bien parce que bamshu ba ole lampiaka bamshu pe ba ozanga ya kulia ya kumela donc à quoi sert na lobi eleka bien mais zapi na bamshu nzamba osala grâce ata zangi fufu mais lipe zangi te donc ezoleka nanga ndenge zoleka. Merci beaucoup, merci par Maviokele, merci de l'invitation à l'Union vraiment tout sur le parcours à par Maviokele. Outaka nanda kunebino oyo na musa théâtre to ba mutu moka mema ko na monde art. Bon na outaka na parlé école et ça là qui na deuxième show na double parce que na luba moi trop na ba chaîne msusu. Première show na double pour na mamba théâtre. Et au sala tokei une église Christevi na makala na commune na makala na tosali na kati église tant église epanzani nde tobimi libanda toyo sala groupe libanda to bandi évoluer na ba masa msusu papa na yo ya epanga diadia Chichok et na yo pardon na yo banda na kenda ipati to journée moko esimba langote na ye papa lobi na sali 2 mois après na yo ya epanga dia sko nde ba pesanga forme yana nyonso ma Maviokele forme ma Maviokele kombo na Maviokele uta na Chichok oui na Chichok lo inge de ngadios muta pesanga ngo apo ferine de parfait de bonne odeur pas Maviokele lobi bon même Chichok lo inge de te pesa ko komba Maviokele pour ni to vandaka na Chichok lo inge te mais tango pire yo alongwe na Chichok loenge nde boyo komi mama non pire nga ami longwe la déjà et yo ça na moment mo via zongi akome azala ki lisusu mais et simbe na ngota après ke na ye nga pe na ko longwa na makambu na nga moko ezaka mona koli bon esimbaki parce que kombo na zwa kango kuna na bimel Maviokele tournage na kenda montage. Donc esimbaki déjà so esimbate banga batikelo diriger tournage au montage te donc esimbaki ale temps yo ya pas pire yo pas président vidéo na pesi mbote bisika zali évolution de na pas président vidéo le temps yo yaki moi peut-être ça bandit to bandaki ensemble non to bandaki ensemble première journée ya annonce pour recruter mes banda tozalaka ngai na masa mo play papa roi de play afanda na Mariano boto zaka 3 wana to bandi na to banda pardon na antenne A après toke RTG oui donc début nango na zala wana
ndenge topesani ba numéro téléphone okutu o ba pesa numéro po bato babenga baya pona recrutement ezala na maboko na ngai. Oui. Évolution ça va. Merci beaucoup. Binimo Batbo Landabo qui est Kozana Chichok Loenge après il y a un groupe à présent vie de loin asa ko évoluer wana héritier Ouattara bosenga nga présent ma vie que les yo azali wa ba question za ngai ba réponse isa ya ye na groupe à présent vie de loin oyemba moko chef du groupe na imba monte na bandaki mba moko chef du groupe. Soko tuni batunion so baya na début ya recrutement ba yebiso ke bakutanga déjà mouvement répétatif mais naza chef siko obini problème ezaki te ko sala groupe ezaki na mabete mais omoni makamno surtout pesa ngo temps pour nga par rapport à Kisodo pena na uta formation na Chic Choc na ndomo na groupe okete Nando mon groupe au Kindité par rapport à la formation déjà na Zouaki ezaki moi likolo talaka ezal roi béret rouge to soldat DSP to moi na Moura a commis gendarme mystique. Merci beaucoup, chef du groupe et président vidéo. Oui. Sixo biso to ebela ebino na groupe à vidéo. Pièce à théâtre bandé ko beta ba makasi jusque là banda bosuka na kela ngani. Na mona sou pièce moroto e frappa li sou makasi. Pon. Teza na mo belé. Yonde lobo tala après kela ngani tala wate. Ba pesa ko titre lufu ezaki soki na bo sanité chance digital chance digital batuku babenga ngo pièce à lufu et frappa soko ye phénomène ujana et frappa eza mo ebele siko nyonso na mutu po ezala na makambo ekomi na mutu donc ya passe soki lelo oyo eleka mikolo eza tout ce pays ici-bas ezotalama mais succès na obiso te ebaki na prophète Diataba prophète Diataba ekota kuti na internet akasi otalango bongo lobe frapper te to na ko frapper par rapport à ndenge kelanga totalango même na ba téléphone siko omoni problème ezaka nini il faut to ebaka eloko moko kela yanga ni pona ngai eza pièce moko yaki po batunyo so baibaki groupe a delo elekaka eza pe omoni succès ezaka na saison omona saison bosali succès saison na msu etiki pena tamo papa bo comme na moment mo lisu bolamuki lisusu ezaka succès ezaka na ba saison ezaka teka banda bo bandi bino bo ba groupe mususu oh. Merci beaucoup bon ba groupe mususu mais tout le monde na groupe na bino ba départ tellement ébélé pourquoi ba départ oh pourquoi ba départ ah oui na bien cabine courir dans la combien de départ tala kutu ba chela biso ba câble assez méto comme na système micro départ unique et après ka départ non normalement pour nga départ na omona o mabete oui libande zo like sa force ya groupe oui ah oui parce que muto nyoso ba ebaki na tout vient de Dieu tant azali banda o frapper makasi référence neza tout vient de Dieu net biso boy ba biso pa ngadi dia référence na nga ata ba mona bomi donc na biso mo danger a uta pa ngadi dia donc pour nga na omona o mabete ezaka ki mona se sentir à coli mais vous en avez une relation na bano mais oui bango tout ah oui c'est que c'est normal ko ça peut filmer lelo bobi toto benga ba o balongo ezana problème té bon soki et salami ke et salama bongo et salama oui et salama parce que to benga na déjà ba téléphone bongo to kuta na bela banzonzing to jouer ngaku to pona nga fier ezake na complexe moi chef na biso au mona teke eza fierté na ngai non nazaki chef no bon na longwe pété parce que chaque jour abando bon na bien lelo apo na poto anniversaire ça na poto mais na benga ke chef apo chef Jani on comprend et ça non normal siko ebi mabe mo biso to comment mona ngape na longwa Chic Choc
tant na longwa risala pe mabe kuna a longwa ke mais bango tant ba longwa ba okende o nga na mona kaka il faut bazala na mutu na bango za reconnaissance parce que lelo msusu baza bongo eza groupe à vie de loin mais ba miso pe ba boyango eza ba misusu pe to landi ba émission na bango ebele bazo wanga na ba 7 ans o ba sale pa bino mais bazo ndima ba 6 mois ba 2 ans mo ba sali quelque part te omoni na roibso na vie omoni mutu so azui lelo abosa na msusu o yakala na place au sali 6 mois na place au sala 7 ans oza mwana nani na tato mama abina joli pendant 6 mois na tato aboti au sali 7 ans na ndako nini oza mwana nani te babi bazale bana moko bazale ka bana papa mais boko bando ko boko ya bango ndenge bazo boko ma ba place bazate oh ah oui siko ba ko bana ba fazer te baza bana ya papa on o bazu bango sikoyo nde bango ba obetela tolo mais référence ba place ba wuti et belé o ba wuti na groupe na bio bazo ndimango vraiment pas siko omoni pona nga na omona nga gravité na omoni en gravité pourquoi omoni monde art eza na monde mo ya ingratitude o ya moni kiasa la ki ingratitude ye etali mais vie réelle pour kende liboso faut tala rasima na yo vous comprenez faut yeba rapé mususu fanda ke pana bino yebi atande ba teli makate o yebi nyoso te o yeba lakisho yango o ba lakisho na 7 ans yango ki o lakisa na 6 mois kuro ju pendant 7 ans yango zo ke ndo mekango ezalo ko ke stage ya 6 mois kuro ju pendant 6 mois te tant ba on di moku neza par rapport à 7 ans au sali ça va pas mal que un jour pe le SOP et CNIP au sala yo pe mouvement au tika presa vie de vin au ko sala ngo c'est 500 temps ekoki te soko esengi na osala mais na ko sala ngo ezala mususu na pesa ngo forma bien tout sens à bien ezala te que na sali ngo pona prouver batu na sali ngo pona lakisa batu na sali ngo pona boye na sa excuse na zongi son pona boye ezala vraiment bien te par rapport ya jar nanga nazalelaka c'est ça to occupé au sali chaîne ma vioqué les TV ma vioqué les Gelor TV et déranger nango président vie de loin tes non vie de loin pas na chaîne na ils aura vie de loin TV et déranger par rapport à nous te pourquoi t'appelles ah pour tout le monde a rappelé yo za chaîne et botunara bolexera babiloko so sali chaîne mote ko koma trop ya yo susu ya ye oza vraiment na esprit vraiment ya osa nous pendant ça non problème est que vie de loin TV ça ya vie de loin yemoko Gelor m'a vioqué les TV et zappé ya m'a vioqué les yemoko mais na groupe toza to okuta na pona musalo isangisa biso na groupe one is a faire mon personnel vous comprenez mais oh il s'agit de na compte sa groupe to salango et loko est dérangé à terre pour bino ba star bokoma boye ce qui au sali chaîne c'est que aux partenaire moko aza na poto ya zo ko utiliser ka kombo na yo ma viokele mais mukolo chaîne ye moko aza poto monango et pas baninga mino ebele obi nini nga na sali chaîne ote pour mutu mutatindinga vous comprenez na sali ngo ezali par rapport nga mona on a du domaine na sali pe tem belé na musala ngo na kenda na sala pe ba misali pa batu musu ba ondi manga bon pourquoi pas nga pe na ko lakisa na batu ke o na zana ngona kati na nga et ça te pour prouver mutu za pete mutu apuye nga za pete mutu alakinge loko donc ezaka na sali ngo na osala pe befort na nga mo personnel donc téléphone ozo mona à part ko solo là WhatsApp na appel normal et comment pe caméra non na matérialité ah bon oui donc on a filmé quand na téléphone biloko nyoso ba otala tala na on filmé quand na téléphone na téléphone oh nyoso ikotiana na téléphone mais quand même ça ko évoluer oui ça ko évoluer lelo ezali 5e jour ya chaîne déjà Nathalie on a tongo 70 abonnés 5 jours 70 abonnés oui c'est bon déjà ah merci donc ils ont évolué na nzamba osunga malembe na okima na pemba una mutute na wela pe na mutute rien déjà ils ont évolué ça va nzamba zo sunga donc ils ont kende déjà
Merci beaucoup, merci Mr. Boland. Merci na bandeko nyonso ba s'abonner na Gelor Maviokele TV na pesi bango ba merci belé. Donc bolimbanga te bo s'abonner massivement, bozala décider na musala. Merci beaucoup, merci bien surtout Bolanda biso vraiment pour qui ndenge président ndenge chef Maviokele à lobby yé ceux qui kolongwa et pas présent vie de loin ils attendent pe osala ngote pour batu ba lobby ou bien osala ngote pour batu ba tindé non ceux qui ngongane beti osala ndenge bakama bango dans les calme na ndenge moko ya bien ba programme ni bozango à part ce ba confinement au ici groupe bombeli ba fan nini na police bozo préparer peni. Bon, pièce César déjà les cas tous ces pays ici-bas. À part wana toujours préparer pièce mon pays bien na boy na pe sa titre moni copé sa titre togo comme ma pièce to comme na suka boy façon to komeli on peut bongo li sous titre et ça la bien été mais toujours préparer les banka ilo comme makasi ya makasi pena ya makasi. Ça va, merci, merci par Maviokele. Ou ceux qui par exemple ndenge ko sali chaîne na yo boye ba o balongwa kala. Ba sa pe kapwa pe ya ko tia ba filmer na bango so moyen zali ba gag na bango ko benga bango pe ba tout. Na bien chaîne bien sûr eza chaîne ya Maviokele. Mais eza chaîne il faut ka Maviokele ndako tshelo non. Et bon so ici pas mayene logo leki ya Maviokele. Donc to coach on te ponga la ko chaîne. To mystique aine logo eleki ya Maviokele ba ko changote po za chaîne Maviokele botakande na yebite o segende na seko aza pe mutu ndeka otengi ba na mona komate yango na bia tanto pa ko za na film na pesi mutu mutakomeli loba ya kana idée mais ya na film était. Merci beaucoup. Aneka na idée yo ko ça non problème. Ça va, merci vraiment, merci mieux surtout Bolanda biso vraiment na Nushka TV. Ya yemoko la reine d'Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona vraiment to comme na suka ya émission na biso vraiment moi ba dédicace mora téléphone. Moi ba dédicace ko zanga te. Ba dédicace ko zanga te parce que musalo to sala batunde ba soutenir biso. Soki biso to kanisa bango te ezala pena bien te. Na pesi mbote na son excellence ako Mangala de Dirblin mobile maman Chantal Mangala na pesi mbote belé na parapolo motema ya mama Eli Mambo na pesi mbote ya tro na tous ces boins ndeko makengo boins na moni kuna Régine Makengele mère double na pesi mbote belé na Cynthia Mbasi balobi diva cosmétique ndé c'est bon quoi na pesi mbote na Pichulingo le père de la charité Bambote Belé Sikazali na pesimbote ya trop lisusu ya trop na HB DJ Aribo Ketu HB DJ Aribo Ketu na pesimbote ya trop na Diezola London City na pesimbote na keba ngambo Australie na moni docteur Jolie Mapuata na moni mon ami d'enfance Hippolyte Kitoko mobile ya maman Laetitia Kitoko Yves mon colonel, mon ami personnel, Yves mon colonel, na pesio bambota trop. Na pepi na keibe États-Unis wana, na keibe na États-Unis na moni Trésor Mbambi. Trésor Mbambi bambote belé. Rey di Tutala bambote belé. Nadia Nzuzi, Barbie Africa Food, na moni Nadia Nzuzi. Na pesio bambote belé na pesimbote belé na succès mosesemi wana collègue nanga toza exagine na ba chic choc na apo firenze le parfait de bonne odeur Gianni Versace de Vercha bambote belé na pesimbote na moto mo prêtre ngadia ngadios le vrai nyamangwaku le vieux mo kere kuru le mutu donc ba kombana nyonso ya mutu moko le mutu bambote belé merci na oyo osala pona via Maviokele merci y compris na chef Apo Firenze chef Gianni Versace merci na oyo bosala pona Maviokele lelo nde sali nazala o nazalelo donc merci pena pona bosene lo mo obi chic choc ezaki so ye répétition ba otala na ndengo latina eloko latina makolo
bako yebso yo yaka me sapato yaka te yo yaka sapato yaka te sunde siko o yama kolongulu onini yo mutu yaka me sapato yo mutu yaka me sapato late yaka te surtout soki bayoki kaka bayebisio kaka elamba wana tsafu donc soki balobi no kaka tsafu donc elamba mabe yo yaka me bilambo ye yaka te tala journée mosusu na ya répétition nauti makala nazwi kare ya le destin nakita na imprimerie de la cité wana toorépété esika boyomo ezalaka wana nakiti sikoyo naleta kechi mo batongatonga nakoti déjà prince nakatisa naya nakuti sikoyo ngadi afani libanda na jani alongwa na ye place azalaki akoti na prince azwinga na loboko abandi ozongisanga kote imprimerie de la cité yo kechi nini olati vie ntango amoni yango ayoki noge alinga sanza merci yango mpe esala ye mosusu lelo na nzela mpe moto amoni yo mpe afélicité ozalaka propre donc ezalaki mabe par rapport à ndenge tobanda esika tomona yango mabe mais d'autre part ezalaki formation baolakisa ke artiste azalaka salité te neti venga dio sayebisa biso elo mo abi artiste soka alamuki il faut sukola atoko lata bilamba danger te mais ozaka propre abi mutu muso alinga ko na vie aomoni ko musu une fois na vie oui soka moni o salité sangoni na omema yazaka salité donc c'est ça et ça la biso pe bien mususu de l'autre za ba auto zali na pesi mbote na drisha moto maître balobi beba zibeba papa Simon na pesi mbote belé na pesi mbote na Maman Marie Mbuyamba mwasi akani Mbuyamba kolo restaurant Kingakati na Lyon wana namoni babaka sa mufuniko a Lyon namoni ba jingle Sumbiri Tekiri noko Willy Maputu bambote belé esika bozali batunanga bakome belé mususu na mutu bazo kima gima kobo bank Lambert na Lyon wana lisusu na pesi bambote belé non stage kia kuvuila yaza na Afrika wa mukonja orange abandundu ville na Équateur mon ami non stage na pesi bambote belé bae belé question relégué kanango émission R oui c'est quand ni R sur les qui m'a bien na PCP ba onion sobolinganga ba kombo ekimi to na bosani bino te document de tikala ndako na 675 mabanga na bwaki ka 25 onion so batikali bazongi ndako wana mbasima tozbande mission mkoni yo ndo pesa nga rande pesa nga sur rendez-vous to sala ngo susu yo moi mbala pesa rendez-vous mabete pas OK na pesi bango tu balingaka papa mavi okele bambote belé toza wana toujours pour na osepelisa bino donc bozalaka desi ata mokolo moko te ndenge ka bote ya ngana kimaka polémique na kimaka ba bêtise na YouTube nazo saela ngo kaka donc bozala décider toza wana pona bino kamolo mke pona ba fan to bolanda kamolo mke kaka kamolo mke onde mko mti mke kaka elo mke yango maloba mke ka elo mke yango elo mke ande moi c'est mon mke kaka bon nakanisha bato nyosho bouta Europe shoku boye victoire bomonaka ndenge zalaka victoire muyiba ko yiba bandomina so yo lote yo ekutani sikoyo shege moko boyebi kaka shege soka moni déjà papa moko lemba yebiki awo déjà a perda shege akoti tata bato maboko na poche abimishi téléphone papa wana landa ye boye yo nga iboni
basangani 4 chèque 5 chèque papa moni kaka ata téléphone ezokende matike lembo njoka papa wana sie boursier l'état basantel téléphone ekendaka te papa dendi afinte chèque acheka balongolo te papa bina fandi chez loko awa bino moko boyebi ba boursier bakalikilaka makofi chega kite obi pero anuri mema kasieze papa moni bongo aboyi kozela atambola kei batu batala chega kitaki atelemi malembe akena kitalatala moko na munene na vito abando tya donc azon di matin machwar koto ezosala suka nanga so ninga na tanga la yo salo fois et l'homme qui est en voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Merci vraiment. Bimo Bolande Kainga Memba Panzi. Merci à Bino surtout Bolanda Biso vraiment Nanushka TV ya Yemoko la reine d'Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona. Merci Naya Héritier Ouattara. Merci na Renate Amis. Merci Naya Toto Kalambai. Merci na Gabi Makuta. Merci na Vienanga Alpha Mapuya na Paris Babi système GDG na Ndenga Molembeke. Merci na Sabé Miniki. Merci na bafani tout balinga Sinam Poutou. Merci vraiment na petit frère nanga propre Babi Abdallah plafond du KV Babi Masola Kasavu Biende Mutasimbiango. Merci na ba nangai, merci na famille nanga Mobimba Tomona Nimba la Sima à suivre.